Et quand maman moko ba marié pe ba sengi non papa Denis Ngonde pe abeta na tour na ye to bani nzembo ya natiki bomo inanga nyonso epai na yo loko ezalaka odemba obiki papa wana telemi esika azalaki aye papa Lutumba aye pe nazwi guitare na ye a brancher pour toi na deux paires instruments mais ba longwe na ngamu na bango tala simplicité ba papa wana a longwe na ngamu na ye atie guitare lokola ka papa Lutumba telemaki oyo nyonso atikalaki na sima papa Lutumba lokola instrumentiste eza lokola ba benda bango na courante et mais zo benda bango ba bandi oya parce que loko sepelisa biso etikala na mutema section cuivre ya bana oketangu wana tango ba bandi obeta musique elongwe ya bango ya biso ekomi ya bango donc elengi moko ekoti na musique okondima te belela yawe tata belela makila na Yesu papa Lutumba webi ba papa wana ata olubi onga pe na musique wana na yebi yango toza lokuta tobotami nango tozokola nango pe tokokufa musique wana kozalaka po bango babandaki avant mabata mabele koleka nyonso ekoleka moi ekoinda sanza ekongala te minzoto ekokwea liloba ya Yesu ekotikala seko na seko ekoleka te bato toaki na espoir te na vie tokozala oyo toza lelo me na nzela papa Denis Ngonde naza o naza samo kongo te kokanga matoi te sopangolu na yo na mawa na bomoi na ngai makasi esili ngai ye mongongo ekauki ngai nalukela yo wapi ye papa nabelela yo wapi ye apele nzambe na bisi nzambe tele siko lokotaki papa oyo tala parcours ya yo na papa oyo osangisi biso na nzela na ye olaki biso sikoyo babengaka yo nzambe ya borfelin babengaka yo défenseur ya baveve bona eta onga siko naza nango papa aza na eloko te mama asundola bandeko nanga bazokoko osunga nga te soki yo nzambe okanisi ngai te na place musuna okende te mbote balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision bino ba o nyonso bozwi libaku malamu ya kolanda biso na compte ya émission na bino la vérité des écritures boyebi ezali émission oyo yambaka pona bino basala nzambe ya lolenge nyonso eza ba musicien chrétien ezala ba pasteur ezala ba prophète o nyonso kaka aza au service de l'Éternel. Cette émission est pour vous yangonde na cadre toujours ya émission na biso toye awa pona kosolola na ndeko na biso Elvis Kitunda oyo aza artiste musicien elongo na ye tokoyeba Elvis Kitunda aza nani abandaki ndenge nini carrière na ye eza lolenge kani yango nde tokiti na mabele esika oyo asalaka musala pour que to yakokutane sans plus tarder je m'en vais ya koyamba ye pe na pesi mbote ndeko Elvis. Bonjour maman Marlene. Matondo lokola ondimo ya mabiso na esika oyo bosalaka musala na yo totondi botondi. Ngape na tondi bino na présence na bino na visite na bino ndamba. Merci beaucoup eza bandeko ebelo bazali kolanda biso. Lokola na lobi ete oza artiste musicien ba misusu déjà ba komituna. Ndeko Elvis Kitunda aza nani? Naza moko ya bayembi toyembaka pona lokumu na Nzambe na bandi mwakala na pesi mbote na bandeko nyonso bayebinga na yemba epa ya papa Denis Ngonde manabo mwana tokoli lelo toko mikolo pe boye et lelo Nzamba sali grâce na continuer ka nzela nanga mais na koyembela ka Nzambe obanda epa papa na biso Denis Ngonde to pesi mbote bisika bisiko za mitikete Nzamba a pambola yo siko loyemba nge banda kindenge nini tio ya kokota epa papa Denis Ngonde poto yebike pour que obanda
ezate ka kolalo la muki obandi ekomela ki ondenge nini pour koza pe na guana pona ko ya ko intégrer na groupe ya papa na biso Denis Ngonde. Bon, musique eza likabo nzamba pesa ka mutu na mutu. Mutu saza azana don ya koyemba eza kati na ye. Mais biso pe koyemba sotel na famille bato banda koyemba koyoka bango mwa muki biso pe na mwa manzanza tozo meka tant tokoli nde topusani na kati ya église et tobandi komeka mais sali ke mukolo moko toyoki lisolo eza na ndeko moko bakote ya Dodoma na komina Kinshasa azoyemba pena donc asala album moko kitoko to participer na première sortie na ye et nde to sepelaki to s'intégrer pa na ye tant to ya yambi biso abandi ko lakisa biso ko encadrer biso to komi lelo. Siko pona bandeko nyonso bazali kolanda biso na ngonga oyo po ba mususu po album papa Denis eza akala ebandi lelo te po ba o peut-être ba ko kate ko zoyo ko pesa biso mo morceau moko ya tango wana surtout ya sortie officielle album vraiment liboso wana na mokili oyo boko tungisama boko nyokwama bino batela kondima elaka ebelemi Yesu alingi kozonga. Belela Yahweh Tata belela makila na Yesu okobika okokangolama okolonga bondela. Vraiment merci beaucoup. J'espère que peut-être va perdre déjà image. Il y a Ndeko Elvis Kitunda. J'espère à partir à morceau Oyo déjà idéal que se retrouver. Ndeko Elvis. Yebisa biso eloko ni yango markaki yo panda parcours na yo et papa Denis Ngonde. Savoir faire naie, vie de prière naie. Et en tout cas, c'est un papa. Ayebi penda ko zwa mutu. Na ndenge mutu penda ko zwa un papa zwa rabana na ye ko epa na ye to zalaki penda bana azalaki papa pe aza papa na biso tilelo. Et tout le bel appel carrière na yo lelo est-ce que ozaka que papa Denis Ngonde to otika groupe plutôt na minute opposition na yo zandengini. Oh, bongo yo koyesa mwana soka koli wana za famille ozolongo na famille na bino. Totunika pour que toyeba po lelo comment na ngoka ko moni batu moko basanganaki après étant na longwe na nganga pe na komi star pe na ngam nanga yango de totuna est-ce que zape kana yo ou bien oza différent pe na bandeko balongwaka après akomi na kotiola kutuna bisiko ya uta. Bon na rolobaka ke mwana oya yebesika utite eza pasi pone po émerger na vie. Biso to yebesika to uti par rapport ya ba promesse ya maloba nzambe na vie na biso nzamba sangisa biso pamba te to uti pena to zalaki ba to toaki na espoir te na vie to kozala o to zalelo mais na nzela papa Denis Ngonde naza marié naza père de 3 enfants et naza na bandeko to bandana bango to zana bango tilelo to so continuer. Donc c'est une famille que Dieu nous a donnée et nous continuons toujours à vivre de la même façon que to bandaki tilelo to zali. C'est une famille. Donc ça comprend bien tilelo zaka na groupe ya papa Denis Ngonde ou bien
ozaka ka mwana papa Denis Ngonde mais Nzambe apesi déjà mission mususu pour na groupe na oto ndengeni. Ya ona bandi ko Yesu boye. Mwana ata akoli atikali mwana ya famille na bango neti biso toza ba les bergers. Famille na biso les bergers. N'empêche que na ko sala o ngana lingi ko sala na ko baneti sika petit na nga Aaron Zali. Azobeta musique papa Denis azate mais Aaron azobeta musique. Roger Limba esika za na Allemagne azobeta musique. Alain Massamba esika za na Angola azobeta musique. Bienvenue esika za na France azobeta musique mais c'est une famille. Ba Landry Mbumbulu esika baza bazobeta musique. Donc toujours continuer ka famille wana eloko nzamba bengela biso yango toujours continuer donc nous sommes toujours là. Et papa Elvis, est-ce que yope wuta ozalaki et papa Denis Ngonde ti lelo o déjà nzamba s'inspirer o so bimisi de aloyembo ozo continuer ko bimisa to ezandengeni. Na ngolu na nzambe nasali album nanga. Nasali album na 2002 ya liboso kanisela ngai na eko sala ya mibale na 2008 senzela donc toujours ko ba sala ratilo promotion bien que ça kilo pour promoteur bazate ba manager bazate biso moko toujours ba donc tozali Bozali tozongela un peu un album ya liboso ya 2008 kaniselanga pourquoi nzambe ka kanisa ko salo bola mutengolo te ka kanisa yo. Oh mais na viso nzamba kanisi te que eza pasi pona mutu nzambe kwa papa banana ta kolimbisa directement akanisa oka. Oh mwana botami akoli nazana ba promesse nzamba apesa kinga na ndaku na biso sona bandi ko évoluer ndena bandi ko rappeler nzambe olakaki biso okosala boye okopesa boye to mona boye na bandi ko rappeler nzambe par rapport ya ba promesse na ye nzambe kanisela ngai. Tuiko zoma morceau moko ya nzambe kaniselanga comme ça nzambe pe akanisa bandeko nyonso o bazali kolanda biso na ngonga oyo na Congo Suisse Télévision po aibisi biso ete tobotami tokoli bilaka ezali donc biso nyonso toza toujours na pose air moko dans la vie que le Seigneur se souvienne aussi de nous vu tout ce qui nous arrive. Oui. Nzambe azobisa Abraham bana oyayo donc bakitani na yo quoi bakokende boumbu na Égypte pendant 400 ans mais nakokanisa bango donc eza moko ya attribution ya nzambe donc nzambe abosanaka bolamu moko te otosalaka mpona ye parce que ntango nga nakomi namoniki namona basituation moko boye ifo nabelelaka nzambe akanisanga na rappele kaka maloba na ye te edo eza nango lisumu te na rappele kaka nzambe bapromese apesaki nga yo nde oyebisaki ngai yo nde olakaki ngai yo nde olobaki kosala boye na rappele kaka nzambe eza mabe na eza mabe te yango nde bino ba oyo nyonso bozali kolanda biso toyemba loyembo ya nzambe akanisa pe yo akanisa pe nga akanisa pe biso nyonso toki kopesa mokongo te kokanga matoi te sopangolu na yo na mawa na bomoi na ngai makasi esili ngai ye mongongo ekauki ngai ye nalukela yo wapi ye papa nabelela yo wapi ye yawe papa kanisela ngai ye babengaka yo nzambe nzambe ya bitike nzambe ya babola ya bayeba nzanga molobeli ye yawe yawe ya basi bakupela mibali ye yawe yawe ya bayeba bwakama yawe 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 papa na ngai yawe na ngai yoka yawe na ngai tala tala pasi na ngai ekomelinga bolozi ye yawe papa kanisela ngai ye
kopesa mokongo te kokanga matoi te sopangolu na yo na mawa na bomoi na ngai makasi esili ngai ye mongongo ekauki ngai ye nalukela yo wapi ye papa nabelela yo wapi ye yawe papa kanisela ngai ye. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère vraiment que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Cette chanson fait vraiment plaisir à toutes ces personnes qui nous suivent à partir de quelque part. Hein? J'espère que Boyembe Longona Bisso, j'espère que c'est un bon moment pour dire aussi au Seigneur que non, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, tu m'avais dit ceci ou cela. Et c'est le moment aussi de ton souvenir aussi de moi. Papa Elvis, lui moana et bandaki ndenge nini ozwaki ona ndoto ou bien osombaki po lelo toza komona pe ba misusu avandi na ye pa na ye azeli moi mutu moko azane na coin abeta ne mwa miziki ne akomeli ye azwi ateti kama loba ya yo pe ezali le cas ou bien nzambe na révélaki yo. Bon, kosomba nzembo eza nango mabete po bilamba nyonso tolataka ezaka ya taille na biso te mutu akosombela mba akeba diminele pa tailleur alati mbomonaka ezala na défaut po eza taille na ete. Par contre nga na yembi réalité ya vie na nga esika papa Denis akuta nga yebi tant totamboli na yo okuta na pena makamusu na vie il fallait kana zonga ka pa nzambe na rappeler nzambe. Donc na yemi réalité ya vie na nga yo na libi na nzambe mwana mukili eza na batu mususu asepelaka na yo asalaka lokwa neza zo encourager yo en tout cas tout ça la bien continue pendant et en tout cas moi on mbali yo en tout cas mais azana possibilité pe ya kosunga yo mais pour akotsa loboko apesa yo c'est tout un problème. Tant que tu sembles te la vérité moko to yeba kité que to botami pe na ba famille yo makamusu pe kangama omona mwana mbala zo bunda mezo simbate mwana mwasa za kitoko mezo simbate azane mayele azana na ba potentialité nyonso mais rien ne va dans sa vie nazonga ke pa nzambe na rappeler nzambe na epsi nzambe tele siko lokota ki papa oyo tala parcours ya yo na papa oyo osangisi biso na nzela na ye olaki biso sikoyo babengaka yo nzambe ya orphelin babengaka yo défenseur ya ba veuve bona eta onga siko naza nango papa za na eloko te mama sundola bandeko nanga bazo kokosunga nga te soki yo nzambe kanisi ngai te na place musuna okende te ya omoni na efsaki nzambe kanisela ngai eza parcours ya vie nanga réalité yango oyo naza nzamba bimisinga pe na kati ya molili esika nazalaki na tele mpe mwa place oyo okuteli nga lelo ke nazo yebisa oke nasali pe album nanga nazo yebisa pe ke na beta pe ba concert nazo yebisa pe kana musala oyo mwa ba déplacement pe salema pona nini nzamba atambusinga. C'est une réalité. C'est une réalité vraiment. Nzamba se souvenir ce qu'on a kati album ya kanisanga titre mususu tokozwa lisusu nzembo mususu na kati album wana. Ouais, banzembo zebele neti sikoyo nazoyisa bana nzambe par rapport ya temps otozaleli na Marque 13 bazolo bana biso ba oyo bazo sambela to ba oyo bazana kati elanga ya nzambe soki bafongoli miso ya komona te ke temps otokomeli ekomi temps ya pasi soki bazwi mayele te ya kososola ke ndenge tozotambola kozonga na mwana moto ebelemi eza pasi na tenka Bible lobi to veiller po toyebi ngonga te toyebi tango te. So quand album kanisanga avant que tu aies kozwa deuxième album Weza Senzela tozo mwa loyembo mwa ya mukuse na premier album na biso lobaki ya kaniselanga. Papa yo zali bolingo, papa yo tonda na ngolu,
papa yo zali bolingo, papa yo tonda na mawa. Oh papa yo zali bolingo, papa yo tonda na ngolu, papa yo zali bolingo, papa yo tonda na mawa. Motakolo balingi nga papa na pokwa ya kolemba ngai. Moto akoloba lingi nga papa na pokwa ya kobwaka ngai. Bolingo ekabolaka te o, bolingo eponaka te o, bolingo eswanaka te o, bolingo ya moto ezali na ndelo. Oh papa yo zali bolingo, papa yo tonda na ngolu, papa yo zali bolingo, oh papa yo tonda na mawa. Mona répondre lo wono tuna nzambe akosala ngolu te nzambe attribution na ye musu zali ki azaka nzambe ya ngolu, aza nzambe ya mawa, aza nzambe ya bolamu, donc eza ba attribution ya nzambe. Vraiment, merci beaucoup. Ah, mon est bezanginga, hein? Kabo binone boza likabuana koyema. Ah, David Maton na gola bo se kanga bo ba ebike na ebi na oyema te. Ah, bon. Na me kasima après mission otikala awa na oye ko la pena e ba vraiment ce qui na ebi pe koyema po. Papa Elvis, avant ton deuxième album, c'est comme si la musique n'a pas comment changer. Comment la culture étrangère, si on peut le dire de cette façon. Parce qu'aujourd'hui, ce que Zaliboso a été pour suivre aussi nos chansons, on comprend qu'il y a une différence. Ce que tu as vu, il y a 1980, 90, on comprend qu'il y a une différence exacte. Donc, on voit plus la culture nigériane, des commissions, comme on a net banzembo zoyemba na banzembo na biso ya kala elemba lemba so que to le belande on a habité que lemba lemba mais c'est une façon de le dire. Malembe, c'est comme si aussi ma soute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nzamba a changé bien le ligne comme les alliés kokumbe la biso bien mondialisation et ça peut influencer milliers na bino ya musique. Bon, nakolo bezali boso mondialisation hein. Monde comme le quoi village moko boye. Mutu magé to ba coin différentes mais to se retrouver ka resika moko. Mais ça n'a raison te. Ngana kolo ba musique etikali ka musique. C'est question mutu ayeba azosala nini. Pour jamais na monde américain moko roya arobeta pe na odemba ndenge biso to beta ka odemba na biso non. Et puis pour le quoi bi ka kokango te mundela akosazarde ta beta yango. Bien ka kobeta ne me ko se retrouver te. Yango mona ka batikali na musique na bango. Ngapo nanga na se santa kapenda à l'aise na oya biso. Na mona kapenda ki naza na facilité ya koyemba na oya biso. Ya mibale to mata to kita et le quoi toza na posa ba yoka biso. Toza obligé to yemba pe lokola bango meza mabete. Toza na posa to yemba po bango pe ba yamba biso. Ya omoni moi métissage wana comme kokoma na musique eza mabete. Mais nga po nanga na sepelaka dans na yemba kapenda oya biso oyo ba mo petango tozo lekisa. Eza na moko ba oba ya musique na biso ki auto tika biso ha. Papa Lutumba. Oyebi ba papa wana
ata olobi yo ngai pena musique wana nayebi yango toza lokuta tobotami nango tozokola nango pe tokokufa musique wana ekozalaka mpo bango babandaki avant na nzela na bango mpe nde moni musique oyo ya biso lelo ezwi mwa sens oyo ezwi mpo bango mpenza basali bamipesi basakrifaki batana na bango mpo musique ezwa sens oyo eza nango lelo na profite na occasion opesi nga na présente mpe bacondoléance na nga na famille ya papa na biso Lutumba mpe na famille ya bamusicien nyonso ya Congo Tendance nyonso bacondoléance kouta na biso bandeko na bino toza ensemble na bino na biso loko moko tokino beta na mariage mobi na palais du peuple pour entendre bana mikie omona pena drum ya lokwa neti voiture omona guitare tala mune poto laki mikie toye ba papa wana babite to beta po ba marié basengaki bango ba beta et ko moment moko ba marié pe basengi non papa Denis Ngonde pe abeta na tour na ye to bani nzembo ya natiki bomo inanga nyonso epai na yo loko ezalaka odemba obiki papa wana telemi esika azalaki aye papa Lutumba aye pe nazwi guitare na ye a brancher pour toi na deux paires instruments mais ba longwe na ngambu na bango tala simplicité ba papa wana a longwe na ngambu na ye atie guitare lokola ka papa Lutumba telemaki oyo nyonso atikalaki na sima papa Lutumba lokola instrumentiste eza lokola ba benda bango na courante et mais zo benda bango babandi oya parce que loko sepelisa biso etikala na mutema section cuivre ya bana oketangu wana tango babandi obeta musique elongwe ya bango ya biso ekomi ya bango donc elengi moko ekoti na musique okondima te elengi sala avec moi bien moko mais c'est comme si les surtout les kambo et comment musique profane na musique nzambe parce que tu sais bien que natanga kalati lelo on connaît moi j'en connais aussi de pasteurs ba yo quand ba musique à papa Lutumba un jour j'étais quelque part mais non non eza musique eza éducationnelle au moins papa Lutumba baba la famille mo na pasteur nanga na pesi mbote pasteur Bubu Mbole baza ba grand ami bango mibale papa nanga ona po bongo la mutema ya na bonzambe azalaki moko ya ba partenaire ya Afriza donc pasteur na biso na milieu na yebanaki donc papa Lutumba na vie na ye abane kotambola na pasteur na biso même avant liwa na ye aza moko ya ba conseiller ya papa Lutumba donc olanda te bo bali famille te mais ba akomaki ko ya soza na likambu nde pasteur ya bisaka biso ayaka ko se confier pa na ye azwaka temps ya prière pa ya pasteur na biso na chaque moment ya anniversaire ya papa Lutumba pasteur na biso mutasala ka prière na makambo nyonso bazona ba famille na bango pasteur na biso ayaka asambelaka pona libota wana okoya komona na ba matanga mususu na les deux familles pasteur na biso voire même pe ba moko ya l'église na biso moi si na ye asambelaka pe pa na biso na bana na ye suko papa Elvis ozape moko ya baptiste toyeba lelo po ngano lo bango bien j'en connais ba mususu ba yoka bango ba musique ya ba papa Lutumba parce que ça musique mususu yoki et puis sur conseil mais lelo comment musique profane na musique nzambe soko ke na église ba yoki oza na nzembo papa Lutumba na nini po ngali ngaka nzembo moko ezaka testament même si na ye mangote mais il y a ma mère vraiment qui adore bien cette chanson soko yoki kan nzembo ane zo bete pa na biso c'est que oyeba ke mutu mo azolela kuna ndako bango vraiment bazaiki na ba lolenge na bango banzembo na bango ezaiki éducationnel si on peut le dire de ce sens est-ce que le lobby sope ba Christo tokoki pe koyoka pe banzembo ya ba papa Lutumba ya batabulei na Gola mayala yebi en très bien pour alinga papa Lutumba mingi ozo balika mbango ozo douter nango non pas que nazo douter nga nazo tuna ngayo boye na pesi mbote pa ya papa na biso tambulukoki mukolo moko aloba boye musique wana oyeba yango même na kati ya chambre banzela to tambulaka na mituka to mataka oyoka ngo do olingo lingate oyoka ngo
so nazonga na likambo yo tuni mama musique profane elingo lo banini eza lokwa to sala émission biso mibale nga za journaliste animateur te na za journaliste te donc naza profane na monde oya yo hein les likambo yo yebite nde babengaka mutu profane, n'est-ce pas? Nati sona lobi moi bien na musique mutu ayebi musique te bakobenga ye profane. Sikoyo likambo tozoloba oyo esalaka moi epilqualité pesa moi moto eza nini même na bible bazoloba to mema fait étranger te na kati ya musique yango nde ezalaka moi passe place wana bato bakoko comprendre tant bakoko s'expliquer te musique sacrée na tangu ya kala soki na ina bandeko bapesi ba professeur ina nyuso mbote kobana na recteur na bango ba directeur na bango na pesi bango mbote bayebi ke musique populaire ezali bayebi pe musique sacrée ezali musique ezaka bongo babenga musique profane te. Musique eza c'est musique pona bino ba o bolinga ba polémique oui musique sacrée yango ndezalaki réservé pona nzambe babanda ko betonga liboso ya ba roi siko bato bana ko beta musique wana bamoni ke baza quoi ko s'exprimer penate baza pe ko se retrouver te babi masiko na balabala bageni ko zulango mwa lomeya nde bakesa la musique populaire yango nde yeli biso na ndenge komeli biso mona mutu olia kumisa nzambe akomi ko kumisa kelamu sikoyo na kati ya musique ndenge bible lobi na biso musique sacrée etikali kaka pona ko kumisa nzambe soki na ke kozwa biloko ya bapaya na ye nango na kati église nde na biso na Mark 13 balobi na biso boye makambo to banaye komona libanda na bisika o esengeli te ekomi kosalema na kati église esika o eza esantu tokomi komona makambo ya mabe komi kosalema kimoyibi milangwa koyiba koyinana kobomana bitumba tamba komoni kosalema na kati église esantu c'est que déjà tu es profaner temple ndenge moko pe na musique soko oyena musique nzambe ko musala kisi okomusala makambo ya sima simo elongo bani te oyiko sa oyiko profaner kombo ya nzambe yamona ba musique profane na sens wana ke mutamemi kisi. C'est ce qu'on dit. Parce que plus les lots, quand on parle de la musique profane, on voit seulement bah oh on a boina tanga kombo pour que comme non bazocha ba polémique. Mais comment on a qui mutumoko ayembi boé oh a commis na musique profane, c'est-à-dire que toute personne, j'espère que papa na biso ça on peut le dire même au niveau il y a ba musicien pe oh to be ba musicien chrétien ba oh nyos ba memi ba feu étranger na musala nzambe. C'est-à-dire boza ba musicien profane alors botika pe ko condamner bande konabiso oyo baza libanda. Papa Elvis mutuna nangeza boy. Lelo likam o ça bon na éviter soki na lo ba ça fait mal ou ça trouble tout nanan. Ba musicien comment lelo mutabandi koyemba lo ba komi pasteur. Yango vocation ya bino ba musicien e bandaka na bobani na koyemba lobi to mona bona bona tanga ba kombo lobi ezaki groupe boelele comme ministère lobi obiso groupe Marie-Jo lobi comme asoso ministère Gaulois David to sangane comme ministère. Est-ce que nzamba zana kati ya likopana obengo likopa poani oboni David tamba yeko zwa David nzamba tindi bakende ko zwa na libota ya David balakisi bato babimisi liboso ya mosakoli babimisi bana nyonso ya Isaïe batali bango nzamba alobi magi bazana bango kitoko baza milai baza mbinga baza soki ndenge nini magi baza pe basoda bato babundaka menga na poni nanga bango te nde Samuel atunika est-ce que bana no nyonso bango alobi te bango nyonso te mwana nga moko atika za pena ya muto abandina no ko minimiser ye mwana oya ye moko abite nazana mwana nga moko ya mukie mais aza awate azana zamba zo kingela bibwele donc tango babengi David aye
mais bayebi lisolo ya Nzambe na David te. Tant David azalaki na zamba, abomaki déjà lion, abomaki déjà ours. Alors que bayani basoda nano baboma lion te baboma ours te. Tant David a komi, komona kaka Samuel amonaki David, Nzambe abisaki voilà l'homme selon mon cœur. Oh ngana poni yeyo vraiment. Yeyo. Okomani ya. Sikoyo tant David a ye berger qu'il était. Mbala moko ba wendre ya komi roi. Siko ngoye bisalo kwa zaki berger moya koma roi ezate. Mutuna nangeza boye. Elo nyango ezo sala. Donc surtout ba musicien mikolo o ba ministère et côté surtout na cadre na bino ba musicien et belo toyeba bango pe no yemba te nzamba ngo so yebiso we mama na bani ko répondre na peso exemple wana illustration kaka ya David mutu moko nzamba ko banda na yo na ko yemba après amemi yo na ki pasteur na ko komba na église du fait qu'il a fandi une église azo yoka maloba ya Nzambe Bible lobi si mes paroles demeurent en vous, moi et mon Père, biso be to ya ko demeurer kati na yo. Siko tamba yo vanda kati mpo ko misonani. Okoma munoko na bangoti, obanda pe ko yebisa batu mususu ba yeba kite. Donc, okoya nozo komba na église, okoya na yo oza soki protocole, mais lobi soki Nzambe linga komisa yo mosali na ye. Ezo dépendre kana. Mais papa Elvis, ceux qui to lobi to vanda na mwa mkiwana. Nzamba koki kokomisa nga mosali na ye mais na yebi que par exemple topesa na exemple moko église cité de vie lelo Nzambe na bandaki kokombola na kati ya cité de vie lelo pe Nzamba sali ke na koma évangéliste pourquoi pas na za évangéliste na kati ya cité de vie c'est-à-dire naza pembeni ya mosala Nzamba zola kisanga makomi une fois na moni pe na koli na kokende na nga côté ameba ami wana nyoso na ramener bango na kati ya cité de vie pourquoi na kende ka komisa la pe oyanga pour que ba fidèle nyoso ba bande kokota bon problème ezoneza et bien ngelo ya mutu na mutu ekeseni bamso abenga ba évangéliste musu abengami ba apôtre musu abengami ba pasteur musu abengami ba docteur ezo dépendre na ministère mu na mutu Nzamba abengeli ba donc so Nzamba bengio évangéliste musali zaka hotel ma place mon côté il faut akende ko palanganisa sango mukili mobimba ndenge lobi na biso allez et faites de toutes les nations mes disciples enseignez-les à observer ce que moi je vous ai prescrit. Ça va. Si vous évangélisez batu, benga siko ya apôtre. Apôtre soka ye, azu batu yo te yaki bango sango malamu. Avandi si bango, bakomi siko yo lisanga. Bavandi, balie pena o esengeli balia. Soki basili si, obengi mosakoli ya koya, abandi kosakola bango bolamu ya Nzambe. Makambu ya Nzambe. Soki wana pe asili si par na ye, benga siko yo to bengi docteur aya. Docteur paye abanisi kotala maladi za wapi mani alesi bango bakoki bango pe na tour na bango il faut bakende nous sommes gagnés pour gagner nous sommes sauvés pour sauver aussi des autres. Hier ils étaient 12, aujourd'hui nous sommes devenus des millions partout dans le monde. Merci de le comprendre. On a compris déjà depuis mais ok j'espère que bino ba obo obane kotuna mituna pona ba musicien j'espère que papa Elvis Kitunda a déjà na ko expliquer biso ko limbolela biso que mutu na mutu azane bengeli na ye hier bazaki 12 aujourd'hui nous sommes 2 millions bon chacun a yebi mission nzamba bengeli chacun fait le chose ndenge oyo amizweli to ke sikona senzela na profiter l'occasion na yebisa bana ya Congo Suisse to senzela to yebi mukolote to yebi tangote. Ah, ok senzela en français c'est veiller. Veiller. Moninga ola muka senzela na tango penangonga na masia abelemi alingi azonga mabata mabele koleka nyoso ekoleka
ekoinda sanza ekongala te minzoto ekokwea liloba ya Yesu ekotikala seko na seko ekoleka te litomba nini na moto azwa nyonso ya mokili abungisa bomoi na ye po akende lifelo oya koyika mpiko yenda kobikisama mibatela senzela pe bondela toyebi ngonga te toyebi tango te. Congo Suisse pesa pe refrain nga vandi na pesa pe refrain kasi nga vena senzela pe bondela toyebi ngonga te toyebi tango te. Congo Suisse tokei mibatela senzela pe bondela toyebi ngonga te toyebi tango te. Mais vous avez compris que Yasuka mibatela senzela pe bondela toyebi ngonga te toyebi tango te. Merci beaucoup vraiment cette chanson a habité on a la yoki na habité s'occuper salibino pe bongo. Nous devons vraiment veiller sur nos vies, nous devons veiller sur tout ce que nous faisons parce que quand la mort arrive à la kakabisote non, quand la mort arrive, ça arrive et puis vous partez. Et c'est le moment déjà à kosenzela. So kosenzela ngoto kosenzela ngondengini. To kosenzela neti seconde toza préparer to kodja na tango ngo ya Pâques. Fo muto yeba eloko moko eza na mokonzi moko. Andima ko se dépouiller na kibokonzi na ye. Atiki kiti ya bokonzi na ye. Atiki ndaku na ye ya lokumu, atiki bozwi na ye aina mokilo ya masumu. Omoni ba blocage ozalaki nango. Omoni bo tuto ozalaki nango. Omoni ba kindoki ya famille na bino alobite nga na ye apaiser de tout son poids alati yango na nzoto na ye. Babeti sete na maboko. Sete na makolo. Ekotya nzube na moto basukisi wana te bamelisa ema ya bololo. Basuki wana te batsubi likonga. Bible lobi na mai na makila esopana ki mukolo wana. Petango wa matina ngomba agangi tout est accompli. Yango moni Bible zoloba na biso. Bible zoloba na biso ke tango mataki na ngomba tango agangi eke ya kati pema rideau ya temple parce que ina katikati ponga na yo lelo tokota to jouir na bénédiction ya suka. Donc diable na batu na ye ba livrer bango un spectacle po yo zala o yo zalelo. Yango torobaka ofuta nyongo na ngai osilisa bapasi na ngai tina nini na nyokwama osi onyokwama po na ngai nakomi na suka Yeswe makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka nyonso mokano na yo ekokisama po na ngonde longola soni nanga kausa bapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo natali pembeni nanga bato mabe bakofuluka Yeswe ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli tala bako seka ngai
balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo Congo Suisse kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te. Oh, merci beaucoup. J'espère vraiment gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous tous passé vraiment un moment où c'est agréable. Ça fait du bien quand on est dans la présence du Seigneur, parce que la Bible dit, Bisikami Bale, Basangani, quand on parle Namakamnae, il est toujours là, comme Wana Tozo le bien Makamnae. Toton Amutute, Tozo Sali Kopate, on est là pour le Seigneur. Papa Elvis, nous tendons pratiquement à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Et quels sont vos projets d'avenir pour la bandeko ope bazali kolanda o bazape na posa bazwa le yembo ya kanisa nga senzela netinga vraiment na s'appelle plus na senzela parce que ça nous interpelle tous. On ne sait pas à quel moment on peut mourir. Ba mususu ba voyageaka to mataka pe na ba pe pone to voyageaka wana. Et deux fois crash ko salema surtout voit que au testament o le belapé famille bon on est à combien à 4 comptes bancaires beaucoup fi tu peux laisser tout ce que tu peux laisser mais ce que vous avez pu ngolute libakute de dire un mot Seigneur de recevoir Christ et dans ta vie kusukandengeni papa Elvis projet d'avenir pour na journée à l'élo pour to komina suka. Merci ngai na koloba boye moto nzamba simbiye na nzela émission oyo lingo sunga biso okobenga biso na 084 46 41 864 0 Sokobetsa numéro 1 plus 243 parce que nous sommes en ligne ba tumsupe abamboka msumuta ko beta 084 kolekate 00 243 84 86 41 864 Nzambe apambola yo ondimi kosunga biso ekosala ke bandeko nyonso bisika bazali bazwa loyembo oyo makoki nde ezangi biso nzembo esi esila nango tosala penda ba clip te mais moko ya senzela ezali déjà na YouTube ezalaka so mutaluki na Elvis Kitunda na YouTube akomona apa wana tosala loko mususu te Nzambe apambola yo mutolandi biso Nzambe apambola bandeko ba eko kobimisa biso kotabiso bisika tozali Nzamba pambola Congo Suisse ko bandana mutu kino bandeko nyonso baza na suka Nzamba pambola bango 2019 ezala malamu surtout pour na yo maman ndimiko ya mbabiso. Merci beaucoup Papa Elvis, c'était pour nous un plaisir. Yakozala na kati ya esika au moins vraiment je suis béni si je peux le dire. Je suis béni et j'espère bien que vous aussi qui nous suivez vous êtes aussi bénis parce qu'on a parlé de la part du Seigneur, on a chanté pour le Seigneur, on a eu à passer de bons moments pour le Seigneur et j'espère que nous devons aussi soutenir cette œuvre. Parce que comme la chanson Senzela qui veut dire veiller, ça nous permet, ça nous interpelle tous de pouvoir nous préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il viendra, comment il va nous trouver? Nous pouvons mourir aujourd'hui. Où irons-nous? Comme nous le savons, il y a une vie après la mort. Mais comment est-ce que tu peux espérer à une vie après la mort si aujourd'hui tu refuses de recevoir le Seigneur? La Bible dit, veillez et priez. Car le diable, notre adversaire, rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Il cherche qui dévorer. Et si vous ne veillez pas, sachez bien que vous serez le prochain sur la liste du diable. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Nous allons prendre la dernière chanson. Là, moi aussi, je dois aussi chanter plus tôt parce qu'il y a David, Matondo Gaulois, Obasekanga, que na yemba ati. Alors, bonimbo yemba tozo morceau, nzembo na yebo yemba ya Papa Denis. Nzembo nini. Kolo Yesu, yomo bateli nanga. Olongola ngai na bombu,
nga nakoki lisusu te kondima kozonga na bowumbu ya satana olongola ngai na bowumbu nga nakoki lisusu te kondima kozonga na bowumbu ya satana Yesu nkolo na ngai yo elimelo na ngai Yesu nkolo na ngai yo mobateli na ngai Yesu nkolo na ngai yo ekimelo na ngai. Merci beaucoup, merci à toute la grande équipe au Bazalek et le Bisso derrière les caméras. Je vois Gaulois Maya là, la même magique. Balbi, ce qui bimage, ezo comme la bino ya lingande musique. Donc azo beto belese Lindanda, merci beaucoup Gaulois Maya là, merci à David Matondo et merci à notre superviseur Papi Le Congo et merci aussi à notre invité Aza derrière les caméras, même si je connais pas son nom, mais je vous salue aye pour qu'il ait assister à l'émission na biso. Azapé mon copain Baptiste et bientôt là j'espère que un deuxième numéro Tokozala et Longo nous serons vraiment très bénis. J'espère ngana bango les longa ifona ye kolaka koyema même si basekanga avec le deuxième invité na koyemba pe tokokoba et Longo naye. Merci beaucoup à notre chef le boss Siméon depuis quelque part, nous vous saluons et que le Seigneur bénisse toute personne. Oyo azuli bakumalamu ya kolanda biso partager l'émission pour la gloire du Seigneur. J'espère que ce que vous êtes chrétien et que au lundi vraiment émission du début jusqu'à la fin au koki koti kango bongote. J'espère bien que vous allez partager. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.